Non, c'est moi colère quitte moi. Non la colère té. Na boya ndi makamba bato. Moi na ndimina loba po yo ba respecta ko na biso tala nyoza. Il faut loba quand même. Merci. Ba respecta ka yango faire parler nga. Bato alobi na nga ko loba to po loba kanga mnona na yo. Che direct kanga to boy to lingi so loba té. Yo loba pe mabete loba ka mambo ezare. Mama mokile za bizarre. Moi so tcheka émission pour moi mususu ba dana ka uniquement vine ko finga. Ba ba finga nga pe na sepela na bango ne ba finga nga. Yo ba no ma finga o start te quand même. Te na banga mafinga te mena musana bango bato bafinga wana za musaya musana tanga zo finga mama osala et s'il tient Claudia voilà c'est ça. Merci beaucoup honorable Lobeso. Pipe kolinga te bato no so balingao so na ba semi ki no musu ba inaka yo sepela so boyi kane ba ki no sala mokili nao so boyi sala e balé na yo buke sika ozambisi na mai oza comprendre on koko de l'animation bato ba sepela n'est-ce que non GDG et ça passe. Et c'est si là on a rappelé ça personnel. Wenge institution c'est notre maison. Wenge musique à maison mère. On a nié Wenge t'es jamais. On a nié les patriarches de l'orchestre Wenge musique à maison mère. Ma camion c'est là que les cas que les questions nango on c'est si là nango dia ngana ça déjà carrière nangai. Ce que c'est que tout ça n'est pas bozo ça la tout ça la soke kozala ka. O comme na temps normal na nenga bien. C'est un frère. Toto ça n'est pas psycho. Na Béatrice, tu conférence de presse. Côté on a bien en bêta. Glody Diasiga, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Salut et bienvenue à vous tous ceux qui nous suivez de partout sur le www.elengia Congo. Merci de nous avoir choisi le meilleur site, Glody Diasuka, la mignonne de la presse. Je suis là toujours pour vous servir, votre humble servante. Je dis un grand merci à la grande équipe d'Elengia Congo. Merci à toi Jean-Pierre Jembo et puis à Tracy Mbelenga Pro, les servomoteurs, la même magique. Merci à vous. Voilà, comme l'actualité nous oblige, je reçois l'honorable, Mtoa Ningi Sakabalobi Lumbe Lobeso que j'ai sali déjà. Bonsoir. Ouais, bonsoir Diasuka. Claudie. Bonne santé. Ouais, super posé comme d'habitude quoi. Balobi, vous savez le coup la mort moi. Neti karate, neti simbite lumbe lumbango. Vous et simbate c'est bimai déjà. Non, on peut bimiter. Toi dans le studio tu travailles. Bon ton le balobati quand. On a on peut ça qui biso maison mais là on va nous marambouter. On a course na mutute ba ça la album ba fan biso pe ça là 5 ans na studio ali ba 4 ans ba 3 ans. Musique il faut ça musique bien. Musique ezate loko elamba on a tonga ko koto mabe na bana su passo na bongsa koto te musique so bimisi yango etikali éternellement. Donc il faut lito ino CP là. Attends na oumeli so na bimisi yo CP ba que non. Il a fait un bon travail, un bon travail, il a fait une bonne musique, un bon travail, une bonne musique. On point Togo a été que tout ça la course n'a pas tout temps. Attends musique et oumeli. On a la tabila, beaucoup de temps la petite costume. Nazo li ape mikonyos. Junior Ngochima ebi. Voilà, je dis merci à la première dame de Lausanne, merci Kouyago Belisha. Je suis avec l'honorable Lobeso. Lobeso, mais comment ça évolue d'abord? Comment ça évolue? Ouais, molo n'est tout le bananenga mikili soit tout ça va tout non yaya molo donc lentement et sûrement nous y arriverons. Né dans tout le ban toi na course na mutute toi pe na concurrence na mutute surtout ça la magam na biso tout ça magam na biso na ndenge to soleil na ba koko na ne to soleil na nzambe on point ça évolue un tout petit peu molo donc ti malé bat ba mona to pesa bango produit mo consommable. Jusque là, bah difficulté ni des choses au couteau non. Tu vas difficulté. Lumbe na maboko. Difficulté d'aka ke mukile comment mukile ya fina ya kofina. Mutu muswa ko bando ya debi no lobby. Ba ke finae abendi nzoto. Oza comprendre? Moi lo bananani. Tout ça clair, ba finir wana. To lito tanga kuma mutu te na bo. To tanga te meto lo mamndenge ekendela yom to ebisinga ke kofina. Siko kofina ngona ndenge ni na sensi. Ngape na ebite mutu ofina pete to sola na boyo ne to benga nga to sala émission. Mutu mwa singa lito ko sala émission te. Ana mutu mutafe abi finat. So ngape naza M naza. Si on peut bien comprendre bazo fina yo, c'est ça. Ba fina nga te, ba fina nga nen. Ba fina nga te Glody, ba fina nga te. Na bi lo ba awa. Un ti mutu
azo aider bino le loko moko boye muta aida na so vérité muta aida na musique azati tout ça la complémentarité des manières des idées vous comprenez que no ba aide financière aide financière aide aide matériel vous comprenez que net mutu mo beta mususu a doter notam musu matériel mo ya fonctionnement ay ba yo côté ntwamina vous comprenez mais nous on est là on travaille toujours kuti so to travail to travail na biso mo ba difficulté daka yango yana ngoteke osoki o ya nzala toto andolela ba télévision nous sommes en danger nous ne sommes pas les artistes en danger voilà l'obeso omoni nandimi na sana yo interview pour yo aux alliés respecter vous comprenez vous avez bien respecter na ndenge ya vie sociale na ndenge pe ya presse vous avez bien respecter en plus yo batala na poto émission mo to salaire na yo tout ça là joue na utambanda kana na moto mais moto ngonga na okamona zo sentir on tenga loka blaki na moto tira ngote poza musika na biso GDG ana moli yo kangi koto yo voilà GDG moi ce que moi nzambe na confondre moi, ça mène à confondre. Voilà, fidèle internaute, comprenez que nous sommes en plein air. Caméraman, on a Fongolanga déjà, Bamonaka, Koto, toi, na Bovan. Fongolanga, t'es papa. Toi, na Bovan. On a parlé du peuple, toi, juste n'a parlé du peuple. Koto, Oka, Zora Benanionso. Donc, c'est pas un succès de Koto. Et l'umbe, le maintenant, est limité, mais nous avons un bateau belé là. On a un succès Koto, on a un succès partout. Moi, je suis monté autant comme l'obéso, vite fait le rap faire, non, jamais. Moi, on a été costume, on a été conférence de presse. On a Béatrice Hôtel pour le vendredi, on a été un festival international de la rumba. On a été un cubain, on a été un papa Samangwana, on a été un spectacle dans Edimboyo, spectacle en Bonda. Vous en comprenez? Ma cambezo qui est molo. Mais il y a qui juste basé dans l'animation, sinon il y a des orchestres au réparti. Il y a un groupe. Un groupe non, si on s'en sortit d'une c'est un animateur. Vous avez barumba. Baza bakona bakuna ngati ngai ko boka animation na mbonda esili identité na ngana ba afrobeat ko gérer groupe en hôtel na gérer en hôtel ndeni na gérer na gérer za limiter link mara na ko boaka na mbonda oh mais on a des spécialités na bo bato ba gérer ba groupe aza guitariste instrumentiste à gérer groupe papa Lutumba Simaro abeta guitariste instrumentiste a guitariste mais gérer ba grand chanteur parce que les gens disent que non il y a kokate il y a animateur nga ba animateur mta bata ko boaka eza nango bongo boka si ba congolais maladi tobela yango wana maladi ba congolais tobela yango ya n olati mabe ani eloko te tamso na $100 ba ofingo ani eloko te akende wapi ba ofingo ba traumatiser etali biso te libanga moelon to ningana te to temika na position wana to serving nde batu sikot ba osepela pour moele servara batu lelo soko ngindi okena kinchuka kuna na soko ngo luka libanga et puis ce bon voilà c'est ça toujours que malembe c'est pour quand alors et lumbe où meli et où meli na ngote nga salika 5 mois c'est comme c'est le Congo le ba qui le pampa et longa wenge na janvier après ba fête tant qu'on a yaki mais il faut maintenant compter que non la première émission que je fais c'était avec vous l'interview la deuxième émission télévisée j'ai fait avec Papi Mboma c'était en février depuis na longwe ne sala kuta ata 7 mois te comme na mo na bimisi musique ya musique na lokana la mafufu maman comment banga no terrain te au terrain bien blendé to beta musique moko te bango ba beta ba rumba nga na muta sebel na muta mbunda na banga nani ba sebel no ekangi mikolo zo ka ngote oh eza mabete musique na biso so ekangi na mabete maman c'est quand ils ont on a eu bangi au mutu quand c'est les 10 on a silicité na rochandeni basi babanda album na bango kala ba 3 ans ba 4 ans ba silici hein Glody batie ya bango biso be photo silisa to tia bango to banga nani nzamba ya batu nyonso tout to respecter nde batu mais to banga mutu te to banga ne nzambe ozo comprendre to banga mutu te pour na otelo na marché yoso là ozo yoka quand même yoso yoka te ngochima yoka yoso bono yoka biju bilomba yoka bokika ba mala ba yoka
ba maître 50 ba Victor Kamande bakoyoka. Donc tous c'est la kaka boye balite mukolote. Date bima yango là. Ouais. On comprend. Voilà moi na temps yo dans internet le beso abimisi déjà. Le beso abimisi est générique pour générique maintenant il y a 3 minutes c'est Sili. Et c'est Sili ce côté na Ndombolino leader au monde en teaser moi là. Je n'ai pas fait la publicité de Ndombolino. Non, ça ne dérange pas. Au monde a teaser moi là tout monde a tout aussi ma ramener tout. Na ne logo na ozela. Na yebinga moko. Akoko baloba, pas fait ça ordre. Tant mususu. Mingi okumisa. Tant mususu yo lobi yango tant mususu. Tant musu yango na tant musu pe yango te mais tant musu yango. To betano lisolo mukie lo beso. To sala kana une émission lobi à départ na yo reposer moi makambu en plus yo be mo makaming mais siko yebi ke côté kuna vide hein. Te vide te mukolo orchestre azali. Orchestre là qui associé na mutu orchestre là qui ya mukolo na ngaza. Bela ba départ wana. Terre hasard. Wenge panza. Il est là mais azaki mo tazaki accompagner. Wenge. Batunde ba olongwande. Ozasi. Wenge longwe trop. Eba makam na ngate. Na eba ke bat ba olongwande. Eba ke bat ba olongwana wenge. Banakala. Na eba ngo. Cause na on peut banate. Na ebi makam na monter en tout cas nda ko eza palin. Donc ngana eba ka ki na luba na TV na eba ki. Tana ba ki bat batika ki hypocrisie comment on peut zaranini jusque là ba départ on s'aime tellement trop. Mais tu vois la vérité batika okosa. Comment la monter maté? Nzala lobi ke na nzala. Ya te ko na nzala olela na simo moni mutu. Te mapete. Ko tonga ba nzamba. Fongola ki porte lo ba bongo. Nga fongola porte tu bo bato ba longa vanga ba déplique ba fabrigas ba non longa bo bato mama longa ba ne palanga ba bill ba sele yo ba nana otanga ba ko ba nsute. Ngam na banyango. Na temps oyo yo peno te pa ba ninga pe donc suivez les guides. Ngaz na longa na ndenge na ngai. Na mona ke non na ko kana ngai sute. Na ko kana ngai sute na ko kana ngai te. Yo ko kokate. Ils ont makambo ebele na ko ka sute na ke na ngai. Zo ba déception kuna makasi na monia. Na bana ko kana ngai sute na ke na maître siko mayeye. Abandi mabe mo ko lala na ngote bebisaka. Kola na ngote bebisaka. Ni na ngote bebisaka. Boye bien ngote. Yo to marié, oye bien ngo ça semble. Et puis so va marier. Kola na ngote bebisaka. Nini wala ba bibino de. Sansir pezali. Wena kuna kana yobila ku. Kola na ngote bebisaka Glody Diansuka. Oh, mais sansir ezati. On censuré yo. Ah. Yo bi dolovite makambalo bana biso. Ba censuré ba dolovite. Ah. Na sentinga sona bi ko lala na ngote bebisaka ezani na nini te ezana nga GDG kaka oncle Gilles Dikando Noisy les sec Blanchard Kadhafi commandant chef voilà Lobeso Bijou Bilomba 7 jours de la semaine il met le 24 appréciation dans les années yo lina lo banetini invité yo apprécier désolé le bimaki na kota la kati non ndenge nini na lingite na boy ko ba makamba bat na lingite pourquoi on le ba ndenge nini aux musiciens aux animateurs au participants qui n'a séjour d'abord tout que non malembi pour participer qui n'a séjour de la semaine après to comment en place appréciation Bikudia biku kwenda nganye, bikudia biku kwenda nganye, biku bikala byanganyo. Bikudia biku kwenda nganyo, bikudia biku kwenda nganye, biku bikala byanganye. Mokilo yo ya Nzambe, mokilo yo ya biso nyonso kanga kwena yo, ngai pena kanga kwena ngai tokowela nini. Kongo ya biso nyonso nintoko wela nini mokilo yo ya biso nyonso bikudia biku kwena nganye bikudia biku kwena nganye biku bikala byanganye on a des réponses tant mususu na boy nanga makamba batu na lingi na ngai ndete na participant na ce jour de la semaine oui ou non Lodi au moins na ndimna sala interview faire parler nga respecter. Ma question na ngozo ko répondre. Babi na ko loba na yo te tika na yo na lingi na ngai te.
nalingi na ngai te ndeko utakisa ko batu ndenge ni papa ndenge ni mama nalingi na ngai te nalingi te wana ke oluka bato basali makambo na bango tuna bango makambo na bango nga nalingi na ngai te en tout cas limbisanga bena pardon na nga temps wana te na temps wana te nayebi ke eloko moko échange wana eza te oloba na gauche oloba na droite eloko moko échange te mieux vaut qui peut Glodie est-ce que okota na makambo chinois te makambo chinois ba chinois ba tonga na awa ba calculer ba mettre qui tant que ça na mboka na nga na okota ya esa bango ke no a tant que ça na mboka na nga na yesa bango e pesa ya goudron eza muke so ba boya de apetile ki pona nini ba kotombolo likolo beso appréciation na nini kasi pona 7 jours de la semaine aza papa utaki na ndako wana appréciation eza wana tika biloko wana olingo lobisanga na lingi te mama nalingi te nalingi na ngai te nalingi te za wana kanda ku ya maison mère ba chinois bango ba papa zo bango na wewa ta bango tane bango tane siko yo kene ko bisa bango ke bolingi bokota pona ne ba fungoli nzela te voilà comprenez c'est le beso moi c'est mobile le beso yela ngalen carré ya botama biter balobi carrière kitoko wapi joko makasi Alain Carré comprenez que le beso na pese mbote Alain Carré magro boko lobela biso et ça peut rien te comprendre là te na pona le mama ba tuté wana eza palin wana za fait na biso palin via ça la vrai boulot tout monde qui fabrique ça kepe na sombi ba c'est ils appellent œuvre côté biso nyonso tout a vision mon côté ndenge ni ça mo Fabo azanzambe Fabo azanzambe donc s'il a fait ça c'est bon c'est une bonne idée tout le monde ne peut jamais faire la même chose non. Toi, tu as peur? Non, même pas. Siko non, t'es Fabrice Alonga Wenge Kala. Depuis Fabrice Alonga Wenge Tilele Saliba 6 ans. Hein? J'ai ma mémoire bonne. En 2011, c'est normal que nous sommes parce que Kanda essaie d'imina c'est familial. Ah, tu comprends quoi na Kanda? Oui, na komi suko wana. Suko to linga na koma yangwana. Na lingi na ngai to ke sika ba sopelo mai na nzoto na boyi. Na lingi te. Et là lingo tout na pour album moi les vrai album. Et un vrai album, mais il y a bonne musique. Na yoka son muke. Na yoka son muke, na yoka na misop, na sote na yoka muke que non, mukoku na yoka ngo. To la kana fait na Alembia, na fait Roger Niwa, na Palin, na un réalisateur, un ingénieur, je peux l'appeler de cette manière, un international Fonkoji. Tant prise à fond là, on a un ndam. C'est bon. Bon, on a bien commune. Kayangwana prise. Mais non c'est ngo olongola moi colère kita moi te. Non na colère te. Na boya ndi makamba bato. Mona ndimi na loba po yo ba respecta ko na biso tala nyoza. Il faut loba quand même. Tandoza. Merci. Ba respecta ka yango faire parler nga. Bato balobi na nga ko loba to boyo loba kanga mnono na yo. Te direct kanga to boyo to lingi so loba te. Mais oloba pe mabete oloba ka mambo ezare. Mama mokile za bizarre. Moi so cheka emiso bo mona bato mususu bazana ka uniquement vie na ko finga. Ba ba finga nga pe na sepela na bango ne ba finga nga. Yo banga no mafinga o start te quand même. Te na banga mafinga te mena musana bango ha. Bato ba finga nga neza musaya musana tanga zo finga ma osala. Et s'il tient Glodie voilà c'est ça. Merci beaucoup honorable Lobeso. Pipe kolinga te bato no so ba lingao. So na ba semi ki no musu ba inaka yo sepela. Vous comprenez? Somne yo ke muto alinga nga te c'est parce que so bato ba komi ko linga yo au kufa avant. Faut la bateau ba o yinayo bateau ba o lingona bateau ba o yino bazala obi ke non o aza munguna na nga. Vous comprenez? Pour ba ko se défendre ba ko se protéger. Ouais, voilà message nini yo to kanga bato pena ba vendre pena ke non Lobeso lekaki nyonso lobaki meto kanga ki boem mokeli nanga yebinga na kombo nange ngai pe na yebiye na kombo na ye papa mokeli nanga yebinga na misala nanga ona sala ngai pe na yebiye na misala na ye o GDG koma leader ne bongo isa motema wana charge lumbe wana koto na kei po comprendre nango na kei na ese to ko yeba bango na misana bango misala nde loba oza comprendre un coco de l'animation. On comprend, mutako boya Lobeso na mboko ya ate so boyi kane ba ki non sala mokili na o so boyi sala ebale na yo buke sika ko zambisi na mai
Vous allez comprendre, encore de l'animation, non, GDG. Et ça passe. Tombola bébé le colo. Et ça passe. Ye mindele bakosa bayindo bakamata bamengo bayindo bakenda nango na bamboka na bango batala makambo minene minene nzambe mama ye mindele bakosa bayindo e chaka zulu ateka mboka na miroir mindele bateka lisusu bayindo e nanzela nzanziba na wenza tipo na ila Orléans musika na Jamaïque mboka Bob Marley ye penko kwa lobaki abaya ya no kaya no musique maman no again no animation ya lobe no dinero no sentiment ya love ima oleo wenza nzoto ezalaka nango na pokwa pa wenza nzoto ezalaka nango na soirée Nandisco tanga wenza nzoto na mopono wenza nzoto na imika wenza nzoto na ABC wenza nzoto awa na coin wenza nzoto na victoire wenza nzoto zalaka nango na soirée et ça les nigne et ça les passe baninga bale alete bande konanga et ça les passe allez tombola bébé lokolo tom anzambinanga honorable, en tout cas bravo, félicitations. Et tous c'est la penza. Ayoki wa ba penza. Glody oyo koko, sona ba ke koko, sona ba koko il faut. Non, ba sala perte. Yo bona koko na o. Perte makasi. Na ebi na ngai te. Ba sala perte, ngam na ki pêcher, ba sala perte so pêcher alongwe. Comment est-ce là? Et c'est si là on a rappelé ba sala perte ndeng. Wenge institution, c'est notre maison. Wenge musique maison mère. On a nié Wenge jamais. On a nié les patriarchés de l'orchestre Wenge musique maison mère. Ma camion c'est ya que les que sil nango. Ouais c'est sil nango de ngana osa déjà carrière nangai. Ce que c'est que tout ça n'est pas bozo sala to sala soke ko zalaka. O comme na temps normal na nenga bien. Na on a pour na fabrique c'est un frère. Toto ça n'est pas psycho. Na Béatrice toute conférence de presse côté ngapi na beta il pas invité surtout to beta ba robino ba na ba tenir sur beta on comprendre sans tabou sans microbe on comprendre yangona Glody dans souka donc na ndenge pe na un temps normal moi ce que non a changé mikolo façon koloba mutai senga bongo vient nga Guy Michaud Owanzo non qu'on nga motete là na mettre Thierry Otete na Norvège abi tu dois changer la façon de parler. Quand tu es devant la caméra, devant des journalistes en ligne, tu dois te comporter comme un intellectuel. Toi, on te connaît déjà ta capacité. Et ta bagage intellectuel, tout le monde les connaît. Et quand tu te présentes devant la télé comme ça, tu dois avoir des expressions d'un chef. Voilà, c'est ça. Moi, ce qu'on a posé, tout ce qu'on a posé, trop fort avec Bangochima. Ngochima, comment on a Mafungo, Junior Mafungo ngochima, tout bien ngochima fa sepelati. To boire ba tout trop. Mina bijou bilomba pe fa sepela. Na bokika ba mala. Voilà. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Je dis un grand merci à Sheila Mboui, ma copine et moi, Samouine Doneti Karanga, Barbiko Simba Produité. Merci à Maman Ritkilolo Moté Mamoriak Bela, partenaire officiel Lenga Congo. J'avais réussi l'honorable Lobes, Simba Kanga Animation. Voilà, Tozo Zela, et Lumbe, GDG Kalaté. Pour savourer la bonne musique comme d'habitude. Merci à la première dame de Lausanne, merci Kouyago Belisha, maman Nari Jandilo, elle ne fait pas comme les autres. Maman Godengoma depuis États-Unis, merci à mon papa chéri, papa Diasuka Kanda Jamari depuis Paris. Sans oublier Jovi Vangou, merci à vous. Et à toi mon vieux Alain Carré, Nabi Keminito, Pena France, Pembe na mère, Stella, et ça la moi bien. Le best sort, comme aussi c'est au côté les mains. Aussi si na biso kato telema os dédicacé na telema na tikeli miko nga na kena ngai sala ya ovanda bon fatigue. OK, quelques salutations alors na bato balanzi. Ouais na pesi ba mbote na bato nyonso baza partout na monde entier donc na pesi ba mbote na vienanga Gabi Dubile. Ya Gabi Dubile batumba galets bazebele GDG. Tokoye ba bango na misana bango vienanga Gabi Dubile azo silogan na suna bega ya Gabi Dubile Nkoko batumba galette baleki na pesi ya Gabi Dubile mote ya trop na pesi susu ndeko nanga Ziko Mae papa na Jason na pesi mbote bisika zali na pesi susu na bienvenue na ngai grand frère nanga propre bienvenue kusu ya le sans oublier
Papi Matalatala Miroir, oncle Gilles Dikando Noisy, les secs Yamapo Finini. Nabo Sanité, Alex Mfumusi, hymne national congolais, hymne national africain. Napé Sissou Mbote, Nandegonanga Christian Bala, Merlin Zoumakiala, Alou Bostar Kalambay, Koko Koumwangana, Popi Sessungu, mon vieux le justicier de la SAP, Herman Lomba, le coach. Merci. Emani Mambo, Elvis Alonga, Mokonda Waterloo. Napesi batoyo stu bambote Diezo la London City Chevignon Sainte Michopo ya maman hein on a squada collègue na to na wingé musique à maison mais ya tikala na poto na 2011 ma mémoire 2010 quoi hein donc tous arane bien tout solo là ala bilo langa mo fatine langa yango ouais kitoko GDG. Merci beaucoup, sans oublier mon vieux Yadjo Kazi, merci à vous, nous sommes arrivés à la fin, merci à Tracy Mbelenga Pro, le cerveau moteur, la main magique, restez toujours branchés na Elengia Congo, ne zappez pas, Palobi, si t'es à mort. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir, d'ici là, portez-vous bien, bye bye. Elengia Congo, Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.